Une pour les meilleurs. Nico Business Car number 1. Nouvelle Jérusalem. Nico Business les meilleurs. Oui les meilleurs. Oui les meilleurs. Nico Business l'exemple. Oui l'exemple. Oui l'exemple. Il est l'espoir de la jeune. Nouvelle Jérusalem. Nico Business Car. Nalobi boya awawa. Bozala décité. Mituka nyoso. Confort. Garantie assurée. Kilométrage normal. Bamituka yote na prix à bien. En plus, incomparable. Prix abordable. Nouvelle Jérusalem chez Nico Business Car. Tukuna importe miotoka ya kuachana. Kisha ekuna fanya vente na location ya ma miotoka ya kuachana. Achat sur internet ni tayari. Nico Business Car ekuna uzisha miotoka ya kila namuna. Nico Business Car chez Jean-Jacques Chilumba. Tuko ku numéro 102 Manyema kwa Kimbangu. Nico Business Car ukitafuta ku Twitter igasimu ku 099 701 81 134 wala 085 34 27 171. Nico Business Car, King of Pickup. Nico Business Car, la rapidité. Nico Business Car, l'excellence. À Kiamungu. La Nouvelle Jérusalem, chez les Nico Business. Tonton, c'est une pas de la magie. Voyons, c'est qui a motoka? Mbote papa. Maman, tout le monde est là, qui ne peut pas être gentil, ni mobile, parce que mais c'est là où on fait ça comme message, pas président. En tout cas, aux les canambo cannabiso, eza mawa na pasi. Eza mawa parce que situation oh ce que comme boye, c'est parce que mboka ezo souffrir makasi. Nde bazo buka ba mesa boye, même te ba terrasse ko buka. Moi, ba kiosque ba sala ba bamba ko vanda ba mela sucré, yezanyo so poto lukambongo. Ce qui mbongo ezala ki to misala malongeza ki na mboka mutu mo talingaki abana o traîner boye azoteka atiki bana na ina ndakume to mituna nanu mutu na biso moko. Ba salaire ya ba papa eza combien? Ba fonctionnaire ba salaire o bazo futa bango na misala ndeti ba papa ya bana. Eza mawa mingi. Donc ozomona salaire à mobali eza incapable à refutela ta mwana moko classe toute une année eza incapable papa eza incapable kolia kutulanda ko kolobate. Bon ce que soki ba mama ba debrier te mabote ko bika ndenge nini. Ba mama nyonso to baza oteka te baza dans commerce te mais ba komi obligé à ko sala ngo pona nini pona ko soutenir ba papa na ndaku. Pomboke eza na pasi makasi mutu nyonso to komi commerçant. Moi je pense que pour Nangaï, avant ya ko banda ko buka ko bengana ba mama boye ko buka ba mesa ba mama ko sa ma pozo pesa biso pasi makasi. Il fallait ko bandana na ko bongisa mboka, s'il vous plaît. Il fallait ko bandana na ko bongisa o eza très important. Tozo mona lelo na ville na biso ki chassa so tamboli il y a des saletés partout. Ba fulu kutu kolobate. Mais ba bongisi yango te. Ba bongisi yango te eloko liboso ba o sa leza ko bengana kobuka ba mesa batu ko tumba ko bebisa biloko ya batu ba parasoleil ya batu ko kata ko tumba tolo bananu papa parasoleil moko ekutaka combien wa munene wana peut-être 35 000 francs peut-être maman wana zo débrouiller aza même pas na fond ya 50 000 francs mais azo bunda po bana na eba zwa tam susa ta sikra pamba na butu bana ba mela na ne fils ke poto balala mais bino boye bo kati parasoleil na mama vandi na si azo lela ba mesa ko buka biloko ko bebisa. Est-ce que wana vraiment bozana souci na biso te bozana posa biso to kufa ba policier tant bazo ya bazo bebisa biloko batu policier azo finga même na mutu a bebisi biloko na ye maman a veuve moko atekaka maman wana za mobali akufa boko la bana na ye na ba commerce ba makemba atekaka mais faut mona ndenge basali maman wana mesa na ye ba buki biloko na ye ba bebisi maman vani na si azolela wana eza solution tobimi na balabala pona ni tobimi na baba po mboka eza na pasi parce que mboka mso so eza ina pasi munyo soto ko koma commerçante lelo to tika banzela to kangi banzela tozo bebisa banzela mais tozo sala ngo na côté
tala situation tozo vivre ndenge eza na mboka na biso nana nga yebi te ke RDC eza na pasi ya suka nana yebi yango te bat nyonso tu baolela ba nyonso tu baonyokwa ma ozomona te pa u commencer olamuki na tongo bo taliban otali ndako donc mayele esili mama ko sala nini il faut débrouiller siko to débrouiller ngo bo banji ko buka ba message na biso ko bengana na biso na balabala o ba batia biloko ba police ba balandi biso na ko finga epai ko bebisa biloko na biso siko bolingi to sala nini o ba kota na ba aveni to koti na ba aveni ba police balandi tina be na ba aveni ko buka biloko batu ko bebisa biloko batu ko tumba boza souci na biso te eza mawa mingi maman baza souci na bino te to molaki avant gouverneur de la ville Gentini Ngobila banda musala tout le monde a balancé qui un message, une information que non, d'ici là bientôt bazo banda obuka. Babi maman toi dans là luka place na wenzi. Papa, wenjo wapi? Nabi ndenge biso so tout oteka na banzela ngo oyo. Tolo bananu wenze, likamba wenze. Wenza ngweza ndenge nini? Wenze za mukie. Vous croyez que batu nyoso to ba oteka na nzela, boke kota na wenze. Wenza ngo nanu bobongisi yango. Botana nanu wenza ngo ndenge za lobo lo ba nyoso ba okota na wenze. Wenza banda lifulu en plus eza mukie ya makasi batonga wenza munene nde basana marché liberté c'est botongi wenza loka marché liberté wana bwana réseau boko benga na batu ba okende na bango okota na wenza mais wenza eza mukie boy batu ba oketekela wapi wenza ngo pe bobongisa ngote en plus eza mukie ba commerçant baza ebele ebele lelo loko ezoboko la batu na Kinshasa ezaka commerce o azoteka nguba o azoteka lipa o azoteka kwanga o azoteka soki nini po choix ezate passe eleki to sala nini mutu nyoso to azoluka moya ko débrouiller siko bino bolo babiso to kene na wenje wenza ngo bongisi yango wenje ya mukio to kokotela ngo na ndenge nini to fandela ngo na ndenge nini hein Maman eza gentil te manga bo sala bo mita mabe kanisini ya malamu ko pesa na gouverneur na biso Gentini Ngobila. Soit qu'il y a un souci à peuple, avant Tinda, la police va s'ala biso mabeboé à réfléchir dans le biaza parents. Il est pas un responsable. Parce que biso tozo mona, ton dimite que yé moi sine na ba ne ba mona kango. Ce qui réellement na ko le kana pas on nga comprendre ni nezo le kana mité mabatu. Na minitio batu bazo le la makasi bloka batu baby. Ndenge baby wana gouvernement mutu moko ta kobimisa ta $100 apesa mama moko mama ba baby si biloko na yo zwa bandela zwa place boye kene ko teka ekozala te sko mama na ko bandela wapi akosukela wapi. Akosukela en tout cas papa meka ko réfléchir nan. Tala eta ya mboka ngo ndenge nini ezali. Tala ngo bien ndenge nini eza mawa nakolela. Toza basi toza ba mama tokobi mato teka pona sentiment te tozo luka pona mabota na biso pe tozo luka pona pasi soki mboka ezaki malamu tokosa makambo to sala lelo te mais tozo sala ngo a cause ya mboka na biso soki tosali te bana na biso bakolia te po mibali na biso baza mbongo malonga te bambongo bayaka nana ndo mubala oyela $100 na fin du mois yebisanga $100 avec 3 enfants o futa classe ndeni to futelaka bo futa nanu mbongo ya ndako ya batu loyer courant mai kolia chaque jour ya bana classe est-ce que bozo réfléchir siko bozo sa biso boye point ni poto kende wapi Babi ba benga na bino na nzela bo futa ba ticket to futa ka ticket bisika nini ticket ya Kinshasa zo futa maintenant kaka na wenzi na bato ba koteka ti na ba venir ba ko senga mbongo ticket bato ba futaka siko mbongo ngo ticket ngo to futela ngo mudaye nini oh Mbote maman. Mbote papa journaliste. Maman oza commerçante oza kata komina banda to uto mona bientôt aba policier ba uto sala basakadea babuki bino babengani bino nzela message ne ko pesa gouverneur de la ville. Tozo yebisa papa gouverneur avant ya kotinda ba soda ba panja batu atala na population. Biso ba mama to debuyaka potole sabana misala ba papa eza malamu te yango to bima na ba coin tozo teka potole sabana to vivre en ato du jour ya kotinda ba soda ta biso ba mama to kotinda ba venir to tie ba mesa na biso na ba venir mais ba soda ba parvenir ko ya ko benga na biso ko panja biloko surtout ba ta terrasse lelo ba to balamba ba malewa ba koki koteka te ba buki ba mesa na bango ba pandi ba bangar na bango siko biloko ane beba gouverneur ya kopesa bango mbongo ndeti ngana teka biloko nanga mike libanda naza mwasa policier mobile nanga salaire azwaka ko tapa même ko futa minerva la bana donc to vivre aka na oteka salaire ya ba soda eza
mukie ezokoka na biso te soki toteki te bana balali njala yango bana na biso baokoma bakulu na bazozala na vie malamu te likolo ya salaire ya bien eza te papa gouverneur talela biso likambo oyo mutu opesi mibeko basoda baya kosabote biso na mboka na biso moko toza bakongolais batika biso toza à l'aise soki mibeko ezali bayebisa biso na ndenge malembe toyoka. Maman, mais avant Babouka, balancer qui message na ba information que non maman balancer qui message tolongwa ki tokota ki na biso na ba veni po esika biso akoteka ezate toteka kali biso ba mapango na biso bakomi kolanda biso ba policier bazolanda bakomi kofinga ba bêtise nga za moi sa policier mais o ba policier ba osala ezalaka te balukila biso solution. Message à Souka, mais chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Ah, papa Tshisekedi toyoka ki message na ye ya 100 jours. 100 jours na ye et comme des menaces boba ko menacer biso na mboka na biso bazo menacer biso toza à l'aise te na ba police toza à l'aise te. Papa Félix aluki ya biso toza kimia yende aza président na biso toza na kimia batongi ya biso ba wenda sika basala misala ba société po ba na biso baza bien. Mbote papa Maman to mono place ba police bazobuka to ebite ke oyota la rande bazobuka to yokoza muteki. Naza muteki papa na ye kotala wapi na muteki. Papa, on a des élèves. Na mwana 6e kolanda muneno te na mwana 6e papa na ngaza soda salaire amalonga te na mi débrouiller nga moko pour la futa minerva siko lelo na tekite na teka ba maki ngoza bénéfice à combien ba map ba ne na teka ba maki ngoza bénéfice à malonga te ba map ba bénéfice à malonga te siko lelo na tekite na teki biloko evandinga belé papa nga na 6e kamite exeto na zo mbongo ya kofuta minerva liwapi lelo ba soda ndenge bazofinga bêtise moko ba panzi ba maki na ngai nga siko fond o na ozongela oteka na nga opesa ngai tata na nga za soda salaire malonga te na nga opesa nga fond na banda koteka yebisanga papa tokota na wenze ndenge ni wenze za mukie wenze salite wenze bato bateka na bamesa ya mukie siko nga na okota ba maki na kota ngo tina mesa na kata wenze kuna papa message ni ko senga gouverneur na biso ya sika Gentini Ngobila nazo senga na Gentini Ngobila gouverneur avasala likambu ifaye baki azana bana biso oze kwa bana na ye siko ngande na zaboye na tekaka na kwa na teka ba maki lelo kuna tekite biloko ba pandi biloko na kotison na ndao siko ba maki wana na somba ki ba mapa o na zui commande e sala ndenge ni na sala na ndenge ni bali yango na ndao po na ngo pesa nga fona minute o yana ninga avasala likamba raisonner nanu ye pas a parent dans dolongwe na balabala to komo teka na aveni mais basoda bazolanda tina aveni bazofinga na bêtise bazofinga na za su eloko loba to na zela ngoposa ya loba yango wana na kosala ndenge nini na posa Argentine ayo pesa ngambonga Minerva ye mutatindi basoda baya kopanza batu yayo pesa ngambonga Minerva na futa. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Nous sommes les agents et cadres du ministère de l'Environnement et Développement durable de toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Si vous voyez ces mouvements, nous sommes en train de revendiquer notre prime spécifique de fonction. C'est depuis au mois de février, disons, ces ministères, ça c'est la 45e année que nous ne bénéficions pas de la prime. On a toute une série de primes. Mais ce que nous sommes en train de revendiquer, c'est la prime spécifique de fonction. On était avec le ministre du budget, son Excellence Kangodia, là-bas à l'immeuble intelligent, au mois de février.
il nous avait dit que ce n'est pas de sa compétence que nous puissions saisir la présidence. Nous sommes allés à la présidence, on nous a rassuré qu'au mois d'avril, nous allons bénéficier de cette prime spécifique de fonction. On a attendu même jusqu'à la fin avril, on n'a absolument rien vu. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé des mémos auprès des autorités de la présidence, Assemblée nationale, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, la police et le gouverneur des villes, province de Kinshasa pour cette revendication. Donc ce que nous sommes en train de revendiquer n'est rien que la prime spécifique des fonctions. Qu'est-ce qui est à la base de cette blocage? Puisque tout a été déjà signé, le ministre de la fonction publique, son Excellence le professeur Bongongo, avait envoyé la grille barémique. Même notre ministre sortant, Ami Ambatobe, avait déjà signé. Mais le ministre du budget, son Excellence Pierre Kangodia, est en train de jouer de la versatilité. C'est-à-dire quand il y a une autre version, il change sa parole. Non? Quand le ministre il avait reçu la correspondance du ministre de la fonction publique, il avait dit que non, ce n'est pas de sa compétence, il veut la correspondance de notre ministre. Notre ministre a rédigé, envoyé, il a changé encore, non, ce n'est pas de ma compétence, aller à la présidence. On est allé à la présidence, donc toujours la versatilité. Ce qu'il manque, ce n'est rien d'autre que les contre-saints de son Excellence, Monsieur le ministre du Budget, à la personne de Pierre Kangodia. Donc vous accusez le ministre Bongongo ou le ministre Kangodia? Nous accusons le ministre du Budget, son Excellence Pierre Kangodia. Il ne manque que son contre-saint. Alors la prime, c'est évalué à combien? La prime, je ne sais pas dire que non, les montants, mais nous savons que le secrétaire général va bénéficier 1 500 000 et le huissier aura 250 000 francs congolais. Avez-vous instruit les autorités compétentes? Toutes les autorités sont informées, elles sont au courant de cette situation. Même la présidence, je répète encore pour la meilleure audition, il y a la présidence, l'Assemblée nationale, le ministère de l'Intérieur, le ministère de Justice, le ministère du Travail et Prévoyance sociale, l'ANER, la police nationale de Kinshasa, la police provinciale de Kinshasa et le gouvernement. Donc toutes les autorités, je vous dis, c'est ce que vous voyez là. Ce sont les accusés de réception. L'accusé de réception, donc tout le monde est informé. Tout le monde est informé sauf rien. Donc nous nous revendiquons, nous sommes en train de revendiquer d'une cause juste. Donc nous sommes dans les droits. En plus, nous n'embarrassons pas les chaussées, nous ne brisons rien. Nous sommes en train de réclamer que notre prime spécifique de fonction. Donc dans ce ministère, nous souffrons beaucoup. Et ce ministère a beaucoup d'argent. C'est nous qui tenons la gestion des eaux, des forêts, de flore et faune, de tout, partout. Il y a même la Japon qui nous finance, nous donne un peu de primes de réchauffement climatique. Il y a toute une série de primes, mais dans ce ministère de l'Environnement et du Développement durable, nous ne voyons absolument rien comme prime. Nous ne touchons que des miettes de traitement. Vous savez, les fonctionnaires congolais, tous ces miettes là de 100 et quelques mille, c'est fini. Aucune prime que ce ministère, les personnels de ce ministère touchent. C'est la raison pour laquelle nous revendiquons, on ne sait pas vivre. Comment? Il y a les autres ministères bidons qui sont en train de bénéficier des primes. Et pourquoi pas nous qui gérons la RDC? Oui. Pardon, monsieur. La grève générale. Au cas où nous ne trouvons pas la réponse, puisque aujourd'hui nous avons rendez-vous avec son Excellence, monsieur le directeur du cabinet des chefs de l'État. Nous savons que la présidence est la sommet et la présidence trouvera la solution. C'est que nous demandons à la présidence de pouvoir déboulonner ce système, instruire, puisque Kango, son Excellence, monsieur le ministre du Budget, Pierre Kangodia, n'est pas au-dessus du président de la République et c'est un ministre. Il doit exécuter les ordres du président. Succès, nous demandons au président de la République avec toute politesse, son Excellence, monsieur le président de la République, veuillez s'il vous plaît déboulonner ce système de Pierre Kangodia. Nous avons besoin de cette prime. Nous, tes enfants, les agents du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Je vous en prie. Agent et environnement. Tozo réclamer prime nabiso au tobengi yango prime spécifique. Depuis 44 ans au ministère de l'Environnement, ils ont créé
biso toza kobénéficie ata na prime moko te mais toza na mikanda oyo ezolakisa biso ke environnement a 13 primes. Parmi les 13 primes biso tozo bénéficier ata prime moko te. Tobandaki démarche oyo na mois de février tokendaki epa ya ministre ya budget ayambaki biso alobi ke eza na compétence na ye te na temps oyo pour que atia signature na ye likolo ya contre-saint au ministre na biso akomaki. Il faut tokende tozwa kaka mot d'ordre final na présidence de la République. Tokendaki na présidence de la République bayebisaki biso to lever mouvement ya grève bango bakotala situation na biso ti na mois d'avril. Et tokomi na mois d'avril tomoni na biso eloko moko te. Yango tozongi lisusu na présidence pona kosenga bango boye. Pona ko rappeler bango ke ministère oyo lelo bakomi kobenga yango ministère environnement et pauvreté durable eza ministère clé. Eza ministère générateur de recettes, eza ministère d'assiette, eza ministère oyo soki yango ezali te mutu pe akoki ko vivre te parce que autour de l'homme c'est l'environnement. Nous contrôlons de l'eau, nous contrôlons les eaux, même l'oxygène, les écosystèmes, tozo contrôler nyonso. Mais jusque là biso batu toza na kati, tozo vivre loko moko te oyo batu ya libanda baza ko envier. Donc toza lokola jeune fille oyo azoyo kaposa libala, mettons à côté na libala, azo vivre te akomi koyoka posa kotia koboma libala vivre libanda. Nde oloko biso baje a ministère to komi ko vivre. Tozo yo kaka batu bazalo ba ministère na bino ezalaka na mbongo. Vous avez des primes mais en réalité biso na kati tozo mona ta prime moko te. Papa, mokonzi mboka tobondeli yo na bolingwa nzambe. Talana nous problème na biso. Ce qui bomoni ke résolution kozala te soit bobomi na bino ministère ango ezala nango lisusu te comme ça total soki ba ministère mususu ekokoka ko évoluer sa ministère tobengi yango environnement et pauvreté durable. Je vous remercie. Ba prime na biso prime pacifique. Ministère environnement on a 13 primes tozwaka ta mon côté. Bango ba bénéficier ka biso zo bénéficier te. Yango toyo ko manifester pour tozwa plutôt bani na prime na biso pacifique tozwa yango. Mikana ce côté à président tout côté à ministre ya budget Kangudia et c'est côté afin d'aller yango azolinga te ko signer pour aller kisango alingité. Siko bakoma kotinda to déclarer to ko réclamer bakobadi kotinda na biso ba aner batana ba okanga batuna nkuku poni bangabadi ka ba prime wana ezalaka te tozana besoin ba prime donc toza lokola mboloko oyo aza pemene ebale azoganga kolela posa mai mais mai ebale ngo ezana ezoleka pemene na ye ndenge ministère ya environnement ezali toza na kata ministère ezana ministère recette toza kozwa ta eloko moko te primité ba prime nyo tozwaka te ezala ta ba retro ezoya ba personne 1000 francs ba audita ngo ya mboko baza balekanaka kokanga bango bakanga bango tozo bénéficier eloko moko tozomona pasi bango bavivaka système kaya kala président Fati aye a déboulonné citation oyo toza na besoin de boulonner akanga esika nini bato oyo bafandi balone yango wana bafandi azwa bango abloqué a débloqué bango atia bango soki wapi batia mosusu po citation oyo ya kala échanger tozali na état de droit toza na besoin badroit na biso to bénéficier badroit na biso voilà. Ce qui est grave encore, en tout cas, tout ça qui a besoin de résolution. Mais, chose grave, on nous a informé que le dossier a été signé par pétition même numéro 4061. Alors que non, c'était un faux numéro. C'est juste, tout ça comprendre, est-ce que derrière ce dossier, et ça n'a pas tout, ils vont combattre, ils ne veulent pas que nous puissions se retrouver tant que l'agent et l'environnement. Tout ça, on a besoin de se retrouver. Mais pourquoi toujours, tout le monde a besoin de caler, ils sont se retrouver? Non. Vous savez que non, papa n'a biso, maman n'a biso, et puis va travailler pour le ministère de l'environnement. Mais, Bakoufa, Bamakwambo, Batiki yango, Bayokaka yango, Babunda, mais besoin de résolution. Mais aujourd'hui, le chef de l'État a dit que non,
il faut déboulonner les systèmes. C'est-à-dire que non, les chefs de l'État lui-même avaient compris que non, système, oh, il y a un système, il y a Mabé. Il y avait les gens au Balinga qui non, Bango Bazamki, va se retrouver à Mingi, na o ils ont ton environnement. Mais bateau bazay belé, bateau bazay belé, bateau bazay belé. Mais ils ne se retrouvent pas comment? Alors que non, il y a enveloppe, il y a bien où ils ont un environnement. Bon, ils ont un environnement. Alors tous on a besoin que le chef de l'État a s'impliquer vraiment personnellement. Bien que bah personne qui se promesse dans le mois d'avril tozeli bango jusqu'à ce que tout le monde ait réaction dit. Maintenant une fois de nouveau toyé pour chef de l'État à s'impliquer personnellement dans le dossier Oyo pour en tout cas tout vivre bien que nos papa na biso ba maman na biso ba yaya na biso ba koufi sans pourtant remonter en solution. Il y a problème il y a spécifique au prime biso to mona quand même solution eux sont ma peau to bête peu quand même les solo vous le savez quand même. En tout cas je vous remercie. Banderole. Prochaine, mon cher.